Bonjour la Chine, bonjour bana membre, bonjour ba maman autorité, bonjour Karine Mokondi la baronne, bonjour papa tigre, bonjour ba belle famille à Karine Mokondi la baronne, bonjour maman na Mokondi de London City, bonjour maman Norvège de Norvège, bonjour Emela Donna de Nantes, bonjour Suzama de London City, bonjour maman Yvette Matondo de Belgique, FBI. Bonjour Mama Choupette officiel TV. Bonjour Liboma Mokondi officiel TV. Bonjour Mama Bossangan officiel TV. Bonjour Mama Solange Poutou de London City. Bonjour Mama Odette de London City. Bonjour Mama Follow la Canadienne. Bonjour Mama Maria. Mama Mariam. Salam. La bonjour na maman, ça fait longtemps na pesa bambo tété. Bonjour maman Aïcha de Cape Town. Bonjour maman Esther Kalonge. Ba bonjour na bino nyonso ba on a cité ba kombo te prochaine vidéo na ko cité kombo na bino. Na tongo lelo na mardi ya lelo en tout cas na sengi bino merci. Et na lobi na bino la Chine. Na sengi pardon au nom de la Chine mobimba. Et zala ba mama nyonso ya la Chine mobimba. O etangami femme. Na sengi bino ba pardon. Et nazo rassurer bino. Au nom nazo gérer na ono ya. Kombo oyo to lobela kango matin midi soir. Auto défendaka matin midi soir. Ono ya Karine Mokondi la baronne autorité morale. Na sengi bino vraiment sujet ya papa tigre to lobela kango lisusu te. To tika papa tigre na kimia nyonso na bolingwa bana nzambe. S'il vous plaît la Chine. Na yebi ke la Chine bazal bato moko basakanaka na bango te. Na yebi ke bino la Chine bozali banjoyi, vraiment banjoyi. Et tango nga na besa kombo ya banjoyi ezalaki pamba te. Po mutu akokani na la Chine ya Karine Mokonzi azali te. Mutu akokoka même ye moko Karine Mokonzi asengaka bolimbisi. Ndenge na otoloba ye moko Karine akokaka même pas la Chine. En tout cas si j'ai à lobby ezalaki émotion na bino, souci na bino bosalaka rango na Karine, bolingo na bino bopesa rango na Karine. Yango wana bozolakisa yango. Attention bosala rango na Karine yango wana. Mais bolongola ba idée que papa Feri Tigre ya kosala Karine mabe. Non. To longola yango na mitu. Mutaza na droit ya kozala na relation na ye. Aza na droit ya kozala na relation na ye. Avazala na Karine ezalaki ba relation na ye. Elingo lakisa te ke lokola papa Tigre komi na vie ya Karine aboya ba relation nyonso ayebanaki na bango. Aye banana Fally Ipupa, aye banana Héritier Watanabe, aye banana na papa Werason, aye banana ya Antoine, aye banana aza na droit ya kozala na ba relation na ye. Mais to tika to mélanger te relation amoureuse na relation personnelle. Non. To kabula makambo wana, to kabula penza relation amoureuse na relation personnelle, tout mélanger en goutte. Ça deux choses différentes. Donc na yebi la Chine ke bozalaka na souci ya Karine, tozalaka na souci ya Karine. Yango wana nazo comprendre bino. Papa Tigre. En tout cas, comprendre la Chine. Je crois qu'avant comme on a vu à Karine, bobandaka depuis na Kisasa. Bobandi yango lelo awate na poto. Bao ba yebite, ba monika bino sikoyo. Mais bobandaki déjà kolingana depuis Kisasa. Karine a pesaki déjà explication. Après azaki na mutu mususu.
moyen alinga yo ezalaki te apo amoni sikoyo aye na poto boye kokuta na lisusu bosali bolingo na bino. Donc oza na droit papa Tigre oza na bami oyebana na Héritier Watanabe oyebana na Fally Ipupa, peu importe oza na droit na yo, mais kozwa yango na ndenge ya mabe te. Biso la Chine tozalaka motema moto moto par rapport ya vie ya Karine, mais papa limbisa biso au nom ya ba mama nyonso ya la Chine, s'il vous plaît. Et na yebi ke mibali ba papa Bobo, merci vraiment dengo pesa ki explication na lobby. Il faut to mélanger te bolingo a Karine na succès a Karine ezalaka te. La Chine to sala des choses différentes. Bolingo a Karine na succès a Karine to tiango bolingo a Karine pembeni to salelaka succès a Karine to landaka succès a Karine, parce que so to comme mélanger bolingo a Karine na succès a Karine wanande et tozo dépasser ba limite. En tout cas bolimbi sanga la Chine bo silikelanga te bo zwango mabete eza intérêt na bino eza intérêt nanga eza intérêt ya la baronne eza intérêt ya papa Tigre, parce que to tika nanu bolingo a Karine pembeni, s'il vous plaît. Biso pe toza na ba bolingo na biso totalaka pe kote nyonso. Karine ayebi ata ba vie na biso te, ayebi ata ba vie na biso amoureuse te, ayebi ata ba vie ya ba couple na biso te. Donc biso pe tozalaka pe tokotaka na modindo na vie na ye te, s'il vous plaît. Na boyi te nazo comprendre bino à 100%, mais tosala un peu très attention. Voilà la Chine. Soki lelo papa Tigre ayebanaka na Héritier Watanabe ezo poser problème te. Héritier yende mutu akomi obalobaka mbolo akomi vraiment vrai mbolo akomi vraiment vrai mbolo, parce que na lobi boye na niveau Héritier akomaki nango soko akomi osala makambo lokola banzombo mozino wana penza Héritier okoti pe na mulongo ya banzombo mawa trop, Karine mutu azo respecte yo, Héritier Karine azo respecte yo, mais pourquoi ozo longola respect wana Karine azo pesa yo? Eza nini? Eza nini Héritier? Pona ni omikitisa boye? Le mso oza mukolo a Tigre, mais ozo mikitisa pourquoi? Il faut osala ba snap ya ba 1900 pour ba mona o faire quoi bato ke oyebani na Tigre? Mais c'est quoi? Karine na kati na ye akoko oyebani et ça la nini? Relation na yo soki Karine abimi na ye, qu'est-ce que ça fait? Eza lokola relation a mutu mususu, relation na ngai soki copine na nga ou mutu na yebani abimi na relation na ngai, et ça la nini? Est-ce que zande problème? Et zande lisumu? Karine azana droit akobima pe na relation ayebani moto ayebani na senti Karine pa kobima na ye mutu pa moto ayebani na dondi Karine akobima na ye eza equilatin eza fin du monde temps. Qu'est-ce que ça fait? Akobima pe na camarade ya mobali na ye ba ex na ye wana o nyonso babima na ye akobima na ba camarade na ye eza fin du monde temps. Eza ba famille héritier te Tigre aza famille héritier te aza connaissance héritier pona ni Karine abima na yete connaissance ya wana nazo pesa ba exemple connaissance a senti pona ni Karine abima na yete parce que eza famille a senti te eza famille a dondi te eza famille ya héritier Watanabe te to tika ko mélanger makambo bozala calme tozala calme s'il vous plaît. Tozala vraiment calme. Na lobi boyi, moto ayaka kuboma mutu amilaki sakate. Ayebi kako okenobo. Ya Antoine ayemba nzembo wana. Moto baya kuboma ye, moto ayebi ka ayaka kuboma mutu wana ka moto akuboma mutu wana. Me fami wana baya kuboma mwana na bango, ba yeba teke baya kuboma mwana na bango. Bako yeba teke lobi na tongo bakolela. Mais pourquoi tozo paniquer boyi? Tozo paniquer de quoi? Héritier azo sala boye parce que eza akomi na ye mbolo. Héritier akomi mbolo. C'est ça qu'azo sala biloka bana mike. Même bana 16 bako sala bolingwa, bako sa buzo baboyete.
baninga na ye ba musicien bakoseka ye mais bozo comprendre yango te ezoswa ye aregreta bien Karine akeo ya solo mais on s'en fout soka yebani na héritier wana papa Tigre yebani na héritier Watanabe on s'en fout d'héritier biso na minute to otalela papa Tigre tozo talela nde papa Tigre ba belle famille na biso ba belle famille biso tozalaka bongo bozala vraiment na kosidika te la Chine baza bongo je crois que lelo te bolandi Karine bolandaka Karine depuis longtemps vi na ye eza bongo bakoselaka ye makambo balinga ba détruire ye balinga ba boma ye en tout cas bozala vraiment na kosidika te ba belle famille mobimba ya papa Tigre ezala na Congo ezala wa en Europe s'il vous plaît bo kipe makambo wana te bo kipe makambo wana te héritier nde mutaza zoba akomi kizenga kizengi parce que na ko comprendre te moto yo aza na niveau ya musique akoma ko se rabaisser boye ça veut dire qu'il y a un problème et il faut botala ye na mutu na yezo sala lisusu te okende ko publier ba photo akala ba vidéo akala hein ya wana ezalaki ya mai 2019 ata yo moko nani anga aza zoba ye mutaza zoba ni Karine ni papa Tigre alors c'est vrai bokedara na ba recherche botalaka makambo o elekaka na vie ya Karine et c'est vrai bosalaka attention nazo tia bino tembete mais to tika nanu bolinga Karine evanda na kimia evanda vraiment na kimia biso pe tozala na kimia to sala nanu makambo susu bato bazo attaquer Karine na buzo bato attaquer bango bokoki nde ko attaquer héritier parce que héritier nde kizenge penza boko simba papa Tigre te papa Tigre sali eloko te papa Tigre aza na mwasi na ye papa Tigre aza na mwasi na ye azo publier ba photo akala ba video akala po nini ayokisa nani Karine pasi ou ayokisa public ya Karine pasi mais non biso nde siko nde bolobela nde ye botika papa Tigre na kwena ye aye ko boma na Karine te ndenge na expliquer moto ayaka ko boma mutu ayaka ko milakisa te bino kanise papa Tigre aza zoba aezo ya ko boma Karine bongo sikoyo ayaka ko milakisa mais toza na état de droit wa toza na mboka loi mama ba papa toza na mboka loi parce que bosi bomona bato batiaka ba bombe bakende baoya baobimana baosala vidéo nalina sala bombe na boye nalina basala kango non totika tozala na kimia bakalami te mama nana alobaki bakalami te tokozwa ba biloko bien tokozwa biloko bien alors tozala na kimia tokitisa mitema ezala pio ete yango yo bosomba nde bakabelo bosomba bakabelo epa mama Olga Kabelo bobwaka bakabelo na bino bosombaka déjà ba vrai kabelo toyebi te la Chine bosomba ba vrai kabelo bozokende il faut bongenga la baronne amona bino wana penza ba mama ya Chine na ba papa ya Chine ba mibali bakokwafe na bango basi bozala nde na bakabelo bobenga mama Olga sikoyo de maintenant bobenga mama Olga Kabelo bakabelo akitoko nde eza kuna voilà la Chine na suki wana ciao